Cheba fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende. Na vie na nga na zao rêver na la salle de bain munene, na cuisine munene. Ya on tele lisa. Te, kisasa yuto benga. Balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obe ndinga zo bela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga ba mbongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre ona kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okeyi. Bat bakotika la ndenge nini na simana yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nange zali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nange zali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Mbote batata ba mama bandeko boji li bakuela mu ko landa biso na manaka na biso ya lelo tika ete boyeba ete manaka na biso ya mokolo lelo ememi ngai awa na ville province ya Kwangu wana toza na ville ya Kenge o tokomeka mpe kosola manaka na biso oyo tomeka mpe kobeta ba masolo ya ba culture na biso koyeba lolenge ni esalemaka pe na mokolo lelo naza na invité na ngai o tokomeka mpe kosola na ye tokosombikisa makanisi toyeba ndenge ni esalemaka ndenge ni elemaka ndenge ni elobamaka ndenge nini pe etambusamaka biso tokozala na esengo mingi ya kozwa ba précision par rapport ya mituna na biso nyonso oyo tokozala na ngwa Francisco banda tokopesa matondo mingi na tata Nzambe oyo abatelaki biso uta mikolo mileki kino na mokolo ya lelo tozopema toujours en bonne santé biso ete totesa matondo pa ya tata Nzambe matondo mingi pe na patron na biso oyo azali Jean Chiboabwa aka landa biso depuis quelque part et mes condoléances à toi mon boss oyo abungisi ndeko na ye. Donc nous sommes de cœur avec vous, notre boss Jean Chiboabwa. Un grand merci aussi la bandeko bara Sima Massine, Jonathan Ivana. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour disponibilité yayo lelo pesa melingai et sengomi kozana yo. Pe matondo mingi na bandeko batala biso de partout, hein. Tina été biso tozala toujours reconnaissant na makambo bino so bosela kabiso ba motivation ba conseil oyo bosela kabiso esala kabiso la mingi ya Jean-Marie Massasa Bosco Massasa Anaclé Kodiale silencé d'or ngana koyamba ndeko na ngai ya mwasi lelo na plateau na koyamba pour tobeta mwa lisolo moke to yeba esale makandenge nini na bokasi ya bandeko bana Sima machine soki bakoki kosunga ngai kosunga na ndeko na ngai ndeko boni Kimezali boni yawa mokili kitoko wa mokili na bien mokili na bien volume na yo ndike uzaka boena na kabwe oh obala na batu na obalite oh bongo moi timidité wana eza trop pona elote na mesana de aba na bomwana mais tokosola na biso na yo tosolola o matilanga voix na matanda ofandi kaka na Kenge yawa nafa na Kenge obotami na Kenge nabotami na Kenge utambola nini na wume na botami yawa na wumeli banda bomwana na botami na koli kaka wa na tangi pe kaka utangi kaka awa la Kenge biso binosko awa la Kenge bobika lolenge nini na kieto na mai na courant na ba etelo na ba hôpital bobika lolenge nini na mai to kita na mai na pompe bima parfois na journée moko na semaine moko koto na biso na quartier na biso mba moko so bimite to kiti na mai
no hôpital pe to kendaka so mwana be to kena centre bien batini bino transfert na clinique hôpital général na biso za na clinique ne osobota na bota obota mwana nini mwana mobali siko ba parents bosaka place moko toza na ba parents boza place moko na posa volume na yo toza na ba papa nda moko siko mingi bino particularité na bino ezaka nini na kati ya kenge soki baye kenge babita kenge soko komi kuna na okokuta masanga mbila kenge soko komi kuna okokuta musaka kenge soko komi kuna bino ezaka nini bon masanga mbila ba matana nzete nda azokata bongo asali masanga mbila bamisu bakwesa nzete mbila na se asali yango mbila pe bakataka biloko ya musaka pe toliaka tolambela yango pe bwaka na bamalewa malewa eza oyebi malewa malewa elakisini malewa biloko balamba lokola na ba restaurant malewa ne bakota yango ne malewa mingi soki oke malewa oliaka nini bonga pe ana seila yango te okendaka pe na malewa te boko bino na mboka awa mingi soki bofandi mingi soki bowana makambo nyonso bomesana kolia nini na kati ya mboka babiloko na bino ya mboka tangi na ngana babiloko mboka na bino bolinga kolia mingi biloko mboka toliaka mingi pondu ngai misili mikungu dongo babiloko na yango toliaka yango bomesana kolia bongo soki lelo nga na sengi na lobi mama est-ce que soki moye ezali ya kosalela biso moye eloko ya mboka parce que nga na lelo nakomi na kwangu awa o ex bandundu okosalela biso nini na olambe ya bino mikungu yo poni mikungu eza na poni na kaka mikungu na olambe ya bino mikungu mpona yebi nde balamba yango mikungu wana elambamaka ndenge nini babandaka na lolenge nini kolamba mikungu tosomba yango mwa volume tosomba mikungu totie na nzungu totokisi yango nano etoki elembi ndambu okitisi osopi mai wana okati yango na mbeli otie na nzungu ozwi mai otie ozwi ngubu otie ozwi tomate okati l'épice nyonso otie totie na moto po etoki obalusi yango meki mokiti na se boni mikungu eza kombo kaka bokutaka o ba papa okuta mama papa ba ndenge ba ndeko sala ngo mingi na ndaku mikungu soko kokotya biso na mozindo mikungu eza nini babenga ngo ka mikungu banda kala komo na ngo yango wana eza pena vitamine na nzoto esalaka nini pena na nzoto epesa nzoto makasi donc mokola lelo soki na lobi neti tokenda wenze osalela biso mikungu ndenge oyebisi biso donc nga nakoki komemo koaccompagne yo na wenze osombela biso mikungu osalela biso bandeko mpe baotala biso babano daniel l'équipe ka alekaki na kwangu na kenge basalelaki mpe mikungu biso mpe tozwi leson ozopromettre biso voilà biso toka na kati ya rubrique na biso eza elubu ya bikolo eza moko ya bamanaka oyo epesamaka awa na kati ya EcoRDC mpe manaka oyo epesaka biso juste possibilité ya koyeba babiloko ya bamboka na biso neti lelo tozwi baku elamu ya kokoma na kwangu mboka ya bato ya bandundu te kola sikoyo kozamba mikungu ndenge lelo kolakisa biso toa na mwa ndambu na biso toyelaki yo okosomela biso mikungu tokokenda wenze nga na koaccompagne yo tokokenda wenze po tosomba mikungu tosala yango te merci mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous avez compris avec mon invité, comprenez, elle est un peu timide maintenant. Bon, on n'a pas de choix, on va juste faire l'effort pour toujours quand même leçon abisso parce que vous nous suivez de partout avec notre leçon d'aujourd'hui mikungu. Mais on va quand même prendre le temps avec notre invité à expliquer biso, à faire comprendre biso na mozindo et loko nini mikungu et loko nini babanda kalolenge nini basala kango ndenge nini ba procédure nyonso oyo invité na biso lelo a komema biso malembe à refaire comprendre biso po biso lelo to bénéficier na mikungu depuis kwangu na kenge. Donc un grand merci na bino nyonso bo kota na biso matondo mingi na bino. Mirassure assurance vie bandeko nyonso bazwami na ngambu ya Londres bo s'assurer na Mirassure assurance vie pa mama Mireille Kato
Et j'espère, je crois pas que vous serez déçus parce que Makamba Malamuza, Pembeni ya Maman Mireille Kato, Obabengi Nakati ya Mirassure Vie. Un grand merci na Mapsulo Motema ya Mama Dorcas. Merci à vous d'être là, scotché, branché à l'écho d'IRC en ensemble. Bisoto côté lema, auto qui n'a biso Wendy avec Jonathan Ivana, tu assure que le lot ko dati na Wendy. À toi na Kinshasa te, à toi na Kwangu tozi possibilité de soleil déjà na ba konzi to ko dati na Wendy, to ko sala Wendy to za kimia ya osanate. Avec votre humble, simple serviteur, lui c'est Daniel Lebika. Bisoto côté le mana invité nanga, auto qui na biso Wendy.
nzeleki na malamu nasombi mikungu nasombi bisa okauka nasombi mungwa nasombi litungulu nasombi tomate nasombi huile nasombi pilipili masiko fana bana olamba ngo na bana olamba ngo nazwa na mikungu natie na nzungu natokisi yango so elembi nalongoli yango na nzungu nakati yango na mbeli natie bepisi nyonso natia yango na moto etoki. Tiens, on en a. Donc, nous les avons, si on comprend bien, première partie, déjà, au suivi des contrôles, tiens, ça pourtant au secours. Ça va. Natokisa onanu, après na okata longoli basalte nyonso, na tiango na kata on bien na tina nzungu, na tibe pisi nyonso na tina mabiko. OK. Voilà, merci beaucoup. Engali eumela te so elembi ka ndamu na longoli yango na longoli salite na katikati yango na tie na moto na tie biloko nyonso na moto. Donc première kotokisa yango nanu otokisi ka mikungu yango moko elembi apo longoli yango bandi okata yango na mbeli mike mike otia yango lisu na nzungu otie mai otie nguba biloko nyonso. Mais apparemment c'est comme si na osokola ngo so na kita ona okita ona swima lisu na sokoli yango na bandi okata ngo. Soki chino il est plus fort pas c'est bon on a tous la Merci mesdames et messieurs, comprenez c'était la maman oyo azo perception explication ya lelo pona mikungu. Donc alobi première étape eza oche na uzu yango mikungu na yo sans pourtant o entretenir yango oche na moto ne ekolemba après suite tolanda biso nyonso. Donc tout ça wana lelo tokoye kola lolenge nini balamba kamikungu. Donc je crois et j'espère que vous ne serez pas déçus depuis quelque part parce que tout ça awa na mboka ya mikungu. Donc anakle ko dia le silence d'or awa pena tout ça awa maman Mireille maman conseillère ya Eco tout ça na kwangu précisément na ville ya Kenge. Tout cela moi mokie to yeba ndenge nini repose sa suite pour tout ça la continuité ya émission na biso ya lelo. Merci. Balsani mikungu po elemba bien oyo za ya se emata likolo oyo ezalaki likolo ekita na se po elemba apona kita so na fongo na monaki ya elembi oyo da ezalaki na se elembi deja oyo na balusa yango elembaka boye apona kiiti yango na bandi osokola yango na kati yango
oyo ase de elembi oyo na balusa ekoti kuna ase fale elemba mpe apres na kiita na sokoli yango na poni bachapeau na oyo na longoli na bwaki na katikati yango na mbeli. Mikunu na biso elembi na akita yango mpona bangosala nde tolamba yango. Nalongola yango na nzungu natia yango na bassin. Acha mai msuku na suku na bien. Na tena msuku na lama msusu. Ya malili kuna sima wabia na maboko za moto na haba na ubontango kuna lamba ngomba ya moko na jimbeli na abonta mikunde to sala yango. Bon, on a la maman na nguba. Ce qui a otokisa na sokoli yango kala mai ya malili na tie na nzungu na zwi mai na tie na zwi pilipili na tie tomate ya mbuma na zwi huile na tie pesi na tie na moto. Na alongo ya salite mpona kata yango na tie na nzungu. Rubrique na biso ya mokolo ya lelo oyo tobengaka na kombo elubu ya bikolo. Elubu ya bikolo baki na bandeli ememi ngai na ville province ya Kwangu, précisément na Kenge wana wapi tozwami pe bazolakisa biso lolenge nini balambaka mikungu. Donc voilà maman, namoni déjà olongoli une partie. Non, babiloko no so diembela faut kolongola ngo. Tomati biloko na alambela mpe na tie na kati na tizonisa na moto etoki otie mungwa bepisi nyonso. So etoki osisi omeki mungwa so ebeli okitisi yango. Tolia yango na fufu. Loso te na kwanga nde baliaka na fufu na kwanga.
Mama bonheur zalaka kawana po ego RDC yango nde maka c'est la classe et la amama yaka kota emission na bino yango elobo ya basa amama yaka kota emission na bino yango na ndenge ya télé-réalité si obongisa mikungu na bongisa nini bepisi na mpona tia na mikungu totiaka natia na mai natie mai nazwi nguba nazotia na mikungu natie nguba na mikungu nazwi huile na ngai naatia na mikungu yango natie huile nasokola tomate mpona kata naatia litungulu nazwi mungu hapo natia na biloko nazwi pilipili naatia pe na biloko natie pe kivi na biloko nasilisi mpona bepisi wana mike mike nasokola biloko oyo mbisi ya kokauka naatia na biloko mbisi ya kokauka na pona ngo basende mpona tia na kati
natia yango na moto tie biloko nyonso nyonso ekoti natia yango na moto etoki nyonso ekoti na mituni waso ekoki te na bakisi ndambo mpona kitia wana tomoni otie mikungu na yo otie baepice tomate matungulu pilipili otie mbisa okauka après otie mafuta na nefo matasikoma c'est bon mais ndenge déjà etokaki ekoumela lisu te eumela lisu te sisi na azipango po etoka etoki na mituni waso ekoki te na bakisi ndambo wana topesi ntango mokie na moto elobi ndeko na biso ya mwasi alobi topesa yango quelque temps e toka wana tokozwa elubu na biso ya mokolo ya lelo oyo eza yo biso na kenge donc bandeko nyonso ya bandundu de partout bolanda biso ngai moto ya mosala na bino daniel ebika naza sipona mabele ya kenge juste kotoluka kaka bainformation donc tozwazwazwa to récolte nyonso po todiffuze na eko ya rdc donc libaku elamu eze biso mpona mikungu donc tozela babiloko mpona balusango nemeka mungwa nina baisi bongo nina baisi yango natali mai edimini ndambu na kiti yango ebele wana sisi na olama etoki mai edimini ndambu mpona kiti ebeli nango wana akiti yango
sur les images avec comme ça, vraiment à la fin de notre art critique. Il y a des colos avec la maman qui a été quelque chose de bien. Mais non, maman, les bébés. Bébé. Si on a dit que le chien fait ça, Bana jo asana. Ils ont taillé ça. Les frères de dessus. Ici. Nasisi olama chebilo na mesa poto dia to sambela nana. Ono de zina komola. Zina komola yesu. Tolia na komola. Bon appétit. Bon appétit. Merci pareil. Esi to lia bilo. Oh makambo. Oh makambo ni. Ngwa, to abuka ni. Sisi dademi. Asali bali msu ya mwana ya video. Kama mwana bon. Hey, je l'ai besoin de plus. Kulamba mifo abantu Liaka ya hoteli. Epuna pa ifukeza sa kwa matabena camion. Kolela te ba okanga yo tala kuna ba mikoti basi. Kolela te zo. Kolela te ga. Chika libele. Otase. Kebzo otase te mama kwa 300. Kene dia be. Tout dit un foufou à 300, Yakudia. Pardon, quoi, chi? Ben parna, ben kenanzou. Quand tout dit un fouf. Monde, tout dit maman est fou à 300, il dit qu'il a. Ah, mon Dieu, oui, il est. Ota makamuna shoke wakana na sokoni. Ado wakana yo ngeke wapana pashenke. Na ya mama pardon. Télé ma soli. Maman qui est télé. Ah, je suis. Ah. Ah ouais. Quand tu vas te voir ça m'a bien ça bien là. Vous va dire que on va casser nous va demi. Mama bonheur, salaka kawana. Lembo sana mwambe kumenya Angie
zola bobona. Biki na ndeshe te pidi la pesa mwana. Ana ba otu ta bana kingi. Abetu beti banda ya binda. Ba finga ma beti na kishase. Oh, ngami serengi ambi. Kana beti dia pidi abu ga sele. Tara bana. Mki. Mimi nikatubu ke filme kwa. Mimi nikatoa kwa dogo kwa sababu na chakula nitale bahali ya tele bana na bamundi baagi tana do. Ashi. Yes tena kosi. Boba na boku ngota la ve bakaba migi bando. Ha. Alungwa mwana azwa mbonga sani. Mbona? Yo pesa mbona. On est bon combien? Komena su. Ya matanga mbonga. Onge watonzi. Kome lutangi mkulanka. Alors est bon toi. Pamge kumwagedi yake. Aba kambisha kwa. Na soupe tomela. Ngina su. Ndio afanye la vie. Ashkwa. Ba longola Mange msu ba longola. Omela yo pena supu. Lungwa. Tangana kula na choke 8,000. 8,000. Ina vilo 6,500. Non. J'ai selfie. Cher, ça va? Oui, ça va. Kitoko makasi. Mikunga kitoko makasi. Na sepeli makasi na pesi. C'est un alambi, merci pour aider l'amba à préparer bien. Il y a déjà mis pour Ah, tu l'as comme d'habitude. Ouais, à Bilo, on a bissé un mot dans le saut préféré. Maman, une position sur les mis pour nous. Ngape na sepeli kolia ngo eza biloko mboka na biso eza na ngo ya mabete mais eza kitoko makasi na sepeli normal. Maman yuko ozwi libaku ya kolia mikungu. En tout cas, na moi tu n'as pas dans sentiment makasi vraiment. Sentiment kitoko vraiment kitoko makasi bien penza. Bien makasi. Depuis kala. Mado kuisa. Tolia na biso ngeze blambo kana En tout cas, na sepeli makasi na camarade na nganda ala melonde bien makasi bimi kitoko. Est-ce que comme ça, il doit voir ça? Bon, ngape asisi olama mikungu nasepelaka nalama mikungu tolie nabengi bato ameki yango eza biloko ya mboka na biso tolie tosisi. Nasoi mikungu ya mobesu natokisi yango apres na kati yango natie na nzungu natie nguba natie tomate episi nyonso biloko natie na moto na sisi yango na sani natie na basani tobanda olia. Nasoi mikungu natie na moto nakiiti yango natokisi yango na katikati yango natie na nzungu natie bepisi nyonso ebeli nakiiti natie na basani tolie.
bon napesi bango mbote ebele mikungu eza biloko moko kitoko so balinga yango basombi yango balambi yango batokisi yango nanu bakati yango napesi bango nde mbote ebele. Bon depuis kenge napesi bango mbote pene ebele oyo baalanda ngai. Merci. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris, on est jusqu'à la fin de notre magazine Etumba Bilubu au lelo emema kibiso awana na kenge ba mekaki un peu kosa la biso mikungu oyo tobandaki depuis na début toke wenze. C'était quand même bien d'être ensemble avec notre maman à orienter biso et ça la biso quand même bien. Et voilà, vous comprenez que je suis encore derrière la caméra parce que la technique est ça biso moi défaut. Voilà, moi-même je suis à la caméra. Donc si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler encore de d'autres rubriques. Mais je vous signale que je suis encore ici à Kwangu, donc dans la ville de Kenge. Au wapi tuzo mekampe kosala musala biso pe musala ezo salema malamu mingi. Merci na binoso bozwa kilibaku malamu ya kotala biso pe to sepeli mingi na manaka na biso oyo tobengaka na kombo ya elubu ya Bastar. Merci. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler encore de d'autres rubriques. Elubu ya Bastar, Elubu ya Bikolo, Etumba ya Bilubu, enquête découverte. Merci. Là c'est votre humble simple serviteur, lui c'est Daniel Libika Yaba Daniel. Merci. Libanda na Yesu bomo ezaite. Bye bye.